Sentinelle TV, la chaîne dont toute la ville en parle, la chaîne qui vous prêche la parole comme au temps de la Bible, comme au temps de Jésus-Christ. Vous êtes dans votre émission Jésus-Christ pain de vie. Jésus-Christ pain de vie, et émission est animée par les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur Salomon Di Botasongo Didier, Bamsou Abelanga, Proverbe 30-30. La caméra est abongo maman Nabino Magali, et na sepuna mutazo surveiller nous surtout ezali au manache Élysée Di Botasongo baza nabiso awa toza na studio pour teya samalam. Alors na sali enseignement ou personnellement par rapport à makambo komelinga et par rapport à la question na bino bato belé bazo komanga ba commenter pasteur osé kobiste pasteur opengui pasteur bonaboy et lo ba liboso na ina sabino na yeko se justifier te mais na yeko teya samalam pour na ba équivoque na kati na bino sango malamu eza clair nzambe akotikalaka jamais koboya serviteur na ye pour asali divorce to pour asali likamsongolo na répéter divorce eza biblique nazo tindika bato ba divorcer te mais bible lobi soki liba lesimbi te pesa lettre à divorce soki opesi lettre à divorce mutu wana komi ennemi na ote vie ezo continuer atikali frère na atikali sœur na mais il faut ça na ba raison moko ya ba raison ezali mwasi oyo aza na insoumission ezali moko eza crime grave na kati ya libala mobali akoki kopesa lettre à divorce et mutu na nzambe soki a divorce abali mutu mwasi mosusu asali ekobo te ekobo ezali kozwa mwasi ya moninga ekobo ezali kozala na mwasi na yo na ndako ozobima na maîtresse na pembeni mais soki olobi na mwasi oyo tosilani mpo na moni makambo ozosala esepensinga te nzambe na nga aboyinga te na keboye ezali lisumu te na yeko se justifier te naza libre yo poza libre toza na démocratie soko moni ke na pasteur na yo supporter landaka nga soko moni ke na pemwa likambo te nzambe na nga a pambola yo menga nazo continuer nzela na nga e naza na esengo na libala na nga na mama Magali na nyonso tozo sala ezo simba eloko eza malamu na kati ya libala ezali confiance bolingo ndenge ba confiance bolingo kimia na kobota biloko wana nyonso to soki ezali esangani libala ndiamba. Alors awa na Bible bazobisa biso toki otanga na Proverbe 18-22 balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur car c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Alors awa Bible prenani psaume mutakomi yango ezaki Salomon alaki moko ya bamona papa ne David bakomi bazaki moko David mutakomi plutôt Salomon pa koma basai na nzambe super bakoma baki bato bazaki inspiré par Dieu. Balobi bien celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Siko to balolaka phrase wana celui qui ne trouve pas une bonne femme parce que dans la vie il faut trouver moi sa malade. Si on trouve moi sa malade donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur, celui qui trouve une mauvaise femme au Bible le dit une mauvaise femme alors la cari soki cari d'antenne soki zio na minu atandenge ni rolia musunité ko roliate et moi si o yazama kamabe moi si o yazana milimo ya Jezabel akopesa ko kimiate akobundisa kayo akosambisa kayo akoluka yo na yebo beba na niveau que comme ye mutu azali ko kangayo comme il y a d'abord tirer profit na yo amoni siko ke yo bimi na motambo na ye eloko atika na ngo ezakaka ko détruire yo ko pesa faux témoignage ko finga yo ko benga par-ci par-là ko luka ko humilier yo na yebi ke bande ko belé na poto bozole kana ba situation oyo kutana ina mwasi na Afrique o memie na poto pese mukanda o komisie mutu na komi ko balukela yo ezala katibele ba benga nga pasteur mwasi waza koteka malala na somba ki lilala le nazolia na moni passe na lingi lelo na memie na poto abwaka nga libanda bien aimé makambo mo ezala nga bongo et senge na bino boyeba esprit ya Jezabel ezali na kati église esprit ya Jezabel ekoteli ba fille ebele oyo ba mibengi basi ya ba pasteur Jezabel azanani soki boke kotanga na livre ya 1 roi na 2 rois bazo description de Jezabel alaki mwasi ya roi Akab. Jezabel azaki mwasi la plus mauvaise mwasi na Bible ça Jezabel. Jezabel azaki capable likolo ya mwasi na a signer même ba lettre a imiter signature ya mobali na ye supona kopesa mobali nelo. Jezabel azaki motema mabe kopesa ba témoignage mabe. Jezabel azaki ko bundisa basali na nzambe. Abundisa ba prophète abala abundisa Eli abundisa boyebi masolo na nyoso to. Alors Jezabel akufa
mais esprit à Jézabel ezali na kati ya ba fille l'église, na kati ya ba fille na chorale, na kati ya ba fille na misala o bazosala, na kati ya ba fille oyo ba ya l'église, bazaki bandumba, bazaki ba miyibi, bazaki bato misala mabe, bazaki bandoki, ba moni bien ke na kindumba, ba kobala te na kindumba et aussi mbate ba ye komi bata na kati église po ba luka piété. Moi qui tambala na motu, moi mutuala asambelaka, moi bo akota intercession, nzoka milimo ya Jezabel ya na kati na ye. Aluka mutu akoyokele mawake serva asambelaka mingi, tika na bala ye après akolakiselo manzaka. Bible zo ba ke Jezabel azali capable tala. Mobile na ye Akab alingi mabele ya Nabot. Oui, Jezabel asala ni. Jezabel asala décret à lokuta. Azwa signature à Nabot ya mobile na ya copia po ba ke no boma. Nabot ba botele mabele. Alors, Jézabel, les autres, on a un foyer, on a un bandako, on a une église, on a une Bible, les autres, ceux qui est simbité, peut ça lettre à divorce. Ceux qui est simbité. Et on a divorcé, on a cité, on a peut ça lettre à divorce. Et ceux qui ont peut lettre à divorce, c'est-à-dire, on a une libala, et ça a bolingo, na ba loi. C'est-à-dire, on a une libala, ça confiance, bolingo, na ba loi. Ce que je dis, moi, c'est une infidélité. Infidélité, c'est qui nous batte. Infidélité, moi, c'est à contribuer à rater. Moi, c'est à contribuer à rater. Surtout, si on a un poteau, via poteau, moi, c'est qui musala, moi, c'est dans la famille, en Afrique, il faut aller ça. Moi, c'est dans la bande de Konaye. Moi, c'est dans la Makambo, mais avant, Abimisambo, moi, en Afrique, foyer à l'Iboso, n'a qu'une famille, les mobile, il ban. C'est-à-dire, avant obimisa mbongo sala western pour na boti na yo pour na famille na yo régler na une situation ndako bozwa crédit ndako bofutaka combien otali bofutaka autant mobali na yo oyeli na mesobi ya ngaba futaki na par na nga yango yo ya ndako par na nga yango yo ya kosomba biloko kolia moi sac ya semol moi ni bani par na nga ngo kofuta courant par na nga ngo ya kofuta gaz parce que na ba poto tozaka bongo na ba problème ya hiver tout ça de la gaz oyo kotikala soko za na pasteur na olongoli indice mo futi à part wana après wana obandi ko dépenser soko kotindela nyonso koko na bino soko kotindela nyonso mama na bino tu n'es pas dans les péchés oza ba droit na yo mais lelo tozongo na mabale belé bazu ba AVC mibale musu ba bomi basi musu ba bomi mibale ba komi ko tiala ba poison ezali parce que ba pasteur bazote ya ba réalité te basi musu bazo kanisa azana poto azana Afrique omemi na poto donc kaka ndeto zaki na Afrique ndenge ozala yo bimi na tongo ya tikali atiaka manzaka yo ye na mbongo aliya zumbongo atini na Kinshasa awa ndako ozofuta te boye na boye makambo belé basi mususu même savon ya ye moko akopakola ye bita za même na parfum ya ye moko te azelaka mobali asombele mibali musu pe basi bazo sala mibali ba jigolo bavana na ndako bali ko kemisala te ba vivaka au départ ya basi biloko wana ezobomisa bato biloko wana osala mabe mais ala lelo na kolobela esprit ya Jezabel na kati ya mabala lelo oyo ba pasteur ebele ba divorcer nga liboso na kondanaka ba pasteur ebele oyo ba divorcaka ba kosinga eloko ya mabe lokola ko divorcer ko kosela mwasi no makambo ya ndoki ko divorcer ko kosela mwasi no makambo ya muyibi ko divorcer ko kosela mwasi no makambo ezala makambo susu tango tozaka bana mike ou bien tango tozaka na mbongo te ezana ba passer muso aza elongi ya bien te alataka bien te moya approcher basi ya kitoko ya te ba olingi te abandi na mwasi moko kaka ndengwana l'air azui mo élévation l'air azui mo mbongo akomi komona ke mwasi aza na niveau na été au lieu sikoyo azala clair alo ba mama na sala ki erreur ya obimisa mwasi ndoki obimisa mwasi wana ya mabe mais biso net biso ba proverbe 30 oyo naza jeune homme kitoko nali mobali ya sango na mutu na simba mbongo na banda vie bandaka donc nakoki kokosela mwasi na nga makambo te donc ngai soki nazwi décision ya ko divorcer na mwasi c'est-à-dire na landi au Bible lobby na tali ba dégâts na sali bilan na moni ke muto soto continuer na ye na liro na okufa muto soto continuer na liro to ko perdre imaginez-vous dernier mbongo nga na perdant mwana na nga titi aza témoin ba to ya communauté ayedo salon na Manchester aza témoin 100 000 livres et continue na compte nanga na perdango likolo mwasi aza l'esprit ya Jezabel tango nazo somba biloko na internet ba bengi ba komeli na message banque commis soki yo mto ça la transaction oyo répondre yes yellow donc y comme yes soki yo te m comme no yo yebo tan anglais te
place yozana mobile nous a mosikate au lieu ozonga rapide la mobile no message esprit à Jézabel de ça liko la sakana leader allez au lieu à répondre y lokola yes ya komi yes ba bloquer mbongo tilelo ba mbongo ezali bongo na maboka ba avocat ba koma ko samba po mbongo na zongo alors tangu yoza mutu na nzambe otali ba projet za nango otali makambo zo kenango otali teties ya mutu bozo vivre na ye oko comprendre que mutu yo azana kati ya vision na yote bokabwani na kimia mais so moni mutu bokabwani akomi ko finga yo akomi ko benga bato surveiller yo okewa pozola biso bato ga biso to bunga kate mutu lokola ngana bungite bana na ngaba yo place nazali ba camarade na ngana so ba yo place ngana ali baninga na ngana so ba yo place nali mwasi na ngana kutu tozana yem tazo filmer ayi place ngana za mais on a mutu mususu esprit à Jézabel tellement koti na kati na ye akomi ko benga na Maroc na Brazzaville na Kenya na Kinshasa na Paris na Londres mutu wana aza muninga note mutu wana boza suna libala te mutu wana boza suna lien na yete o lukele pourquoi oko sambuse pona nini oko finge pona nini même oko sala ba émission oko sala tout et tout onction ya nzambe et ko protéger mosali na ye alors ba te belé ba benginga pona ko tuna ba conseil ba bi pasteur yo to moni na likambo to moni même ovanda ki kimia banda juillet 10 décembre il y a 2018 plein de vidéos ba finga yo ba ko solo makambo obali ujana osalibo ovanda ki kimia et là on est comme la kio pona ni répondre été na ça ba mama bino eza problème na Jézabel azali esprit à démon bazali ba infiltrer basi ya bandoki basi ba na passer mabe soko tali passer na bango omona ke parfois abota pe ayana libala alaibisa mobalité kabota abomba